Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Follow la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kunani ba pesa basangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Tout à l'heure, on a dédié à Amida Chati, Maman Nabiso, Fondation. Oui, Mamida. Fondation La Colombe. Donc, titre nzembo ezali boyo kango bien. Junior Wendo. Junior Wendo. Masolo ezali. Sanga moto nzoto nongo. Ah, Mig Niema. Bas. Bientôt l'album Namoni yo. Na sali appel na Boli Mayemba. Na papi Elifa. Baya pour accompagner ngai na projet na ngai oyo. Bientôt l'album Namoni yo. Awa tozala na studio pour enregistrer album. Tozosala nzembo kombo na ngo ezali taille L. Lelo Mig Niema yo ba taille L quoi. Normalement, quand on t'appelle, il faut venir. Donc, tout ça, là, c'est un boulot. Comme tout le monde, il y a Mig Niema. Ah. Mig Niema. Il y a un mobile à Sylvia Koufo. Ngaïbi. Maman. La Sylvia Koufo. Ngaïbi. Hein? Na biotonga moi sinon Mais là c'est des hommes pas sérieux. Papa. Nouveau modèle, hein? Il y a Adidas quoi. Vocal, toi, pendant que tu as vocal, ok. Toi, c'est la papier d'IFA. Toi c'est la papier Elifa. Chanteur chrétien, mon voyage, mais 1, 2, 3, 4. c'est un cas là, Miga pakola na buzoba. il peut-être mère au salataire. Bon tant on va qui yo bando buleni. Il fera ça le passer lui. Voilà, fidèle internaute, dans le monde entier. Depuis ces minutes, nous avons bino pour nous récupérer des informations à source. Tu essayer prendre des juniors Wendo dans le studio na ye pesa so bongisa. Bon, on a yebi bois mabe. Je sais pas si ils arabes bois mabe. De ton mec de cortiquer na ye lelo awa. Très cher internaute, merci d'avance. Tu sais que nous s'abonner na sur la vérité TV chaîne na bino. Chaîne où nous nous masolo nyoso ya mikili. Chaîne où nous la vérité. Tu as junior Wendo na studio. Bon, on a eu l'album Boza Mabe. Boza Mabe. On a évité ce Isara Yango. Donc, juste tout ça, déjà dans le studio. Dans la cuisine, Oazolamba. Oazolamba Desu, Oazolamba Soso, Oazolamba Ngulu, Oazolamba Marame Bele. Tout le monde qu'on interroger vite fait. Puis, Bilosu Boza la chance, Boza la moi goût. Il y a l'album, Boza moi couleur album Dengue Ozala. Na chaîne Bino sur la vérité TV. Donc très cher internaute, merci na bato tout s'abonner déjà na chaîne Oyo na bato tout ba partagera biso na bato tout ba dinga émission na biso. Donc on est ensemble, franchement on est vraiment ensemble avec vous. Donc c'est ça. Bonsoir président. Bonsoir Mig Niema, boni. Bien. Merci santé. Merci na yo na présence na yo iska biso tozo lamba biloko oyo. Donc vraiment merci na yo. Santé ça va. Toyebaki album na kombo ya Boza Mabe, Bozafo. Azafo. Ezara Azafo ou bien album est changé. Omoni Azafo bato banda lo ba mingi, bando kanisa ke nazobwaki la mutu. Vous comprenez? Bato bando kasondie na nazobwaki la mutu. On dit nazo ciblé mutu, na signe respect à public au balinga ngai. Je me suis dit non, naza na obligation de changer titre album n'a changé et comme na monio. Donc ça dit na moni bango tout na moni bango.
omoni yo pe eza na ba réponse tango ebele o bato ba kokanisa omoni bango omoni yo eza omoni yo to omoni bango na moni yo titre album ezali na moni yo donc voilà po azokanisa ngo mabe boti kosala bongo po parce que déjà azafo bokanisaki ngo mabe na moni yo bokanisa ngo su mabe eza na sens te donc na moni yo titre album na ngai eza na moni yo voilà omoni yo omoni na namoni Migenyema, namoni Roli Mayemba, namoni Mas Bass, donc c'est dit voilà. Combien de titres génériques pour nous conserver nga zagi na kina vana zonga ngola va pena ya boye générique vraiment accroché et betina ba au selon promotion comme il faut to koloba au selon promotion ngo bien tout ce kana devoir au tseli kana devoir ya ba rumba est-ce que au sala ba rumba bi promotion mais mando ça na générique mais déjà à la base Migenga naza mutu ya rumba omoni générique o to bimsaki azafo ezaki parmi ba single kana kati album to bimsaki générique wana azafo to bimsi générique basali pe le côté to bimsi rumba liboke et donc voilà mais générique nazo compter dans mingi te pour na kati album o eza 6 titres to bimsi kana na réduire encore na 6 titres tant musu na ko ke na 10 mais mingi nazo se basé na 6 titres yango nde penza nde bomona ba rumba ezali générique ozaka moko o nazo zonga nazongi siko na mboka donc ça dit nazongi penza na mboka ki mboka na biso donc ça dit bo comprendre voilà kimongo kimongo ça dit nazongi mana kimongo bo comprendre kimongo quoi omoni bango nde tokolo bien lingala na biso et na combien de titres 6 titres nde na bay tout à l'heure 6 titres nzembo tozo ka tout à l'heure eza nzembo na dédié na Amida Chati maman na biso fondation oyemba Amida fondation La Colombe donc titre nzembo ezali boyo kango bien titre nzembo ezali taille elle on eza okoyo kaban bata oyo sabatu tout à l'heure tozo yemba ngosko backer na bengisi bande ko na biso bazawana po to meko sala backer après ngai moko fin du mois oyo na zongi kisasa pona ko sala finition na ba musicien kuna ko chacha ba vocal na ba oyemba Amida na permission na yeto tellement zane aza mwasi ya tokoloba ya autorité ya mboka et puis azaka pe na guba yemba ye po to pe ndeko no mirage auto yemba ye soit tu yembi po kaka fo yemba ye puis asola na après to yembi na permission s'il te plaît non biso to passa les jeunes be kolo eza mwa minene donc ça dire ko yemba mutu eza na il faut ko solola to sololi eza bongo toujours c'est la finition ndenge makambo ekendele donc ça dit to koyemba mutu ne na sentiment non aza grande dame déjà faut yeba za grande dame donc aza na fondation nazo fait partie na kati ya fondation wana La Colombe donc c'est à dire naza na obligation en tant que membre ya fondation na saleli patron na biso ya fondation nzembo mais pour to ke musika te yo ozala première artiste congolais o yemba Amida Chati to ka vena biso mukulu yemba Amida lobi na ngande ko ndeko biso nani ya yembi kasi yo za troisième OK toka vena biso jibem piena ayemba Amida Chati suka na rumba o lelo tokoza bengra te pona onier rumba wana et puis ezali na ba parole ya bien toki pe ndeko na biso Mirage Supersonique que je salue en passant auto yemba madame Amida suka na rumba et puis yoza troisième mutu oyo lelo tokoloba ayemba Amida Chati est-ce que ojuton oyo ka ba rumba ndesi o jibem piena c'est la Amida non c'est basé na rumba oyo papa chéri ayembaka on eza ba rumba moko eza ba chef d'œuvre donc na kena no kuna po foko tala ba mikolo na tali mukolo après na zongi pe na ndeko na biso na yoki makambo ya sali ça va mais siko bazela pe ba yoka oya ngai donc ki wendo eza na kati ki donc ça dit mais c'est tant loba ki wendo bien sûr yande kwa wendo za ko kwa wendo e ba pe ki wendo za moi trop kala pe trop par rapport à musique de le changer non kale sala sika bien sûr migi so tali bien bilamba o to ndota kala ya on to mo zonga nango o comprendre ba pantalon ezaki ke kangami ko to fongami na se ya ki bloka bato akala mais lelo e commence au béton wa bien migi beti plan donc ça dit kala nde sala sika po na sala na sika bien il faut na uta na kala ya kitoko donc ça dit voilà mais wendo eza peka kombo ya ka kombo ezobeta pe musique te donc ça dit ngai nde musique wendo eza kombo na ngai voilà question de ça au lobby au sauter biso d'avance pour nous répondre biso mais juste question de ça il faut au Mirage peut-être qu'il y a MBA bien lui ba parole bien mais yo ndimino ko Hollande JB je sais pas M susu ndimo Mirage au validant côté
pas forcément ko valider tété moni moninga soka sali eloko ne na studio nde tozolamba boye après le bakeza yango te non c'est méchant. Je pas vraiment eu le temps ya ko yoka ngo vraiment la loupe ndenge vraiment ndenge zalaka pour ndenge vena biso suluta na yemba biso nyoso te atana lali boye oyebi ko yemba nzembo. Donc ça dit ouais ndeko na biso il faut na zo petan ko yoka ngana bina zongi mingi pa vena biso suluta ni pona mayele wana nde nanu. Après na yena kirumba na biso nde tozoke na lelo o chela batu tout à l'heure ba yoka ndenge mamwekende. Bientôt là to chela bango justement boto za na sango ya mawa o boto bungisa ndeko na bino na mona ki ozaki parmi ba organisateurs en France ya matanga ya ndeko na ngaya nono chaka ndeko na ngaya masina ndeko na ngaya changu ndeko na ngaya njili aza mona changu lokola ngai elikaki bien je pense. Oui. Oh biso to salaki na bandeko na biso awa baladi miyembe badudu cheke mokoto ba maimona facile à garer ba mokonzi suza kutuleyo ba JP Diamatino ba Patrick Mboyo ba Adi Londole o to ngekto moni nono chaka sala ebele na culture. Mais Adi Londole la côté na liste ba mission te a côté na liste bato bazalaki tant to sala organisation wana. Donc ça dire tout le monde non bon quand c'est peut-être même ça mon chango to peut-être parmi bateau bazo contribuer na écriture pays aza parmi bateau tant to ça la boule wana ya organisation donc il y a qui ba boule wana donc to pesa na biso so ba idée non chaque sala qui belé na culture donc to qui obligé tout donc c'est les ascenseurs wana na ba journée à souka donc to qui obligé tout ça la bon to honorer na onyo so sali na musique à Congo pe na kati ya culture pays ezala ki bien elika ki bien. Bon, lelo au moins aux artistes toko les cabinotés toko les toko yamba ote sans que te poser question yo juste toi qui beaucoup plus que yo kanzebo ya mère na biso madame Amida Chati taille elle grande dame. Mais pourquoi non taille elle ils a taille Amida tant disque bimando yoka juste aux elango bana kimbe ba aux elango mais toko les kaote ta qui artiste sans que te poser question les actualités ou to bimalobi yandikono héritier Watanabe. Oh, ce qui te le bien, c'est la troisième vidéo. Quand tu es aux artistes, et la troisième vidéo, et la. Tu as chanteur. So moni mutu azana délire na ye, tam susu eza ba délire abatu. Ngai na ndimite na moment na olamba biloko na nga bien boyo ondo tu na ba question ba jara bon. S'il te plaît ndeko na ngai ba délire wana boyebi ke eza délire ya mutu. Mutu musu azara melaka whisky bien, mutu musu asala makambo wana bien. Biso sikoyo moto tangi kombo aza spécialité na ye eza makambo wana siko ngana mona teke na moment oyo na olamba biloko na ngai obando tu na nga makambo batu fo meza o démoraliser ngai ta makambo bosoni ngana za papa ya bana naza na jeune fille ya mukolo donc fona ye baka makambo ni na osala na vie na ngai privé na vie na ngai artistique so na komi komena za vie privée kotaka boye ça c'est pas bien aza na droit ya ko sala oyo asala comme d'habitude mais aza na droit ya ko lakisa biso yango ndete. Donc ça dit soit comme la sabiso ça va manquer de respect na bateau ba sepelaka na musique na ye ça c'est des choses autres côté les matins na rewana ba héros vous le bata vers la biso sultani héros. Donc voilà ça c'est pas des questions au retour na bateau. Mais à la prochaine au conseil d'etini le quoi boto ton question comme conseil aux années tini par rapport il y a genre tout le monde na te même mutu amela whisky mingi au conseil d'etini ya doza ta mwanda muti ye patika no abimisa biso ta video mususu me ndenge mususu noko bimisa biso video mususu me ndenge mususu po ba ndenge ko mo bimisela biso boye ça c'est pas bien bimisa ta ozoki mambango ezaka video ke baba jara ba non biso toza ba père bana ça c'est pas bien ozana droit ya ko sala o salaka mozana droit ya ko lakisa biso nde yango te voilà toza na combien de titres dans l'album de biso toza 6 titres nazo bandela likambo na 6 titres banana parmi d'achati naimbi batebele comme on a dévoyé na ngwana oyoka tout à l'heure toyoka ça exclusivité na yo na opesa moi ndam oyoka merci toyoka et puis vite fait quand on va internaute d'où moi ni ba collection quand kloka konde vie quand konde salle arc-en-ciel quand kloka konde vie quand konde ba vie na ngai Tantine Maes yende makambo Tantine Maes dans studio Elodie est fefe na ambo la puissance Elodie est fefe donc des fois il y a la mystique mami Elodie est fefe na ambo David est lutete Jocelyne qui là Patissa qui nkani on a battu na ngai donc Patissa qui nkani Jocelyne qui là na moni poto papa na moni poto ah ouais Junior. Bonsoir père.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On a invité ce qu'on promettre internaute pour la musique pour la musique à Junior Wendo. Il y a des gens qui ont trompe en taliboso. Bah pour la musique à Junior Wendo, bah au baebi bah au peu baebi te bah ko découvrir. On a isa mass bass équaliseur le coopérfil na bossa bah au baebi. Nenge na sala ba biloko ya ba fali ya ba tunyoso na sala na bango ya ba vieux beaucoup ya ba tutu siko to ana Junior Wendo boyo kapena différence na qualité na niveau Junior Wendo ayembi na niveau ya nzembo na niveau ya arrangement na batu ba participer na kati to promettre bango ka matoi na bango ezala prêt na koyoka la bonne musique pour musique intelligente ça na ngote musique eza musique etanga te. Mais musique suffit à la bonne musique boyoka artiste nenga yembi nenge biso na sima to sali musala to ana ba deo synthé to ana ba presse mayindu to équipe eza munene et sali musala ba artiste minene mutu ba accompagner et puis promesse aka que boko fungola mato iboyoka nenge musala yobima. Merci. Mais pression par rapport à l'album Tosé. Bonsoir Miguel, bienvenue chez nous. Je pense bien que Junior Wendo c'est plus qu'une famille. Dans ce cas, il y a que tout y a un petit plus de main, nous sommes à Bissau. Je me présente, Roli Mayemba. Bonsoir Siré Batounin, Batou Baranda Sénet moment. Pour l'album. Album est en multicouleur. Ndenga mo pe na yo ki ngomoni ke na uti mo loin voyage mbala mo na ye. Ana uti Lubumbashi. Na uti Lubumbashi. Na ye mbala mo abenginga lobi bon masaya ko edenga. Donc je pense bien que bozi la pende lo bien. Sylvie ko fo mama na Mitch. Tolo ligolo tolo la poteuse de la beauté donc aozilango patiemment quoi. Voilà mais boliango bien tous apena poser ensemble ça la bien. Voilà. Tous les chances à Congo. Et on s'est bien. Roi Bidamba Kalambo Mandela Weston. Tous les chances à Congo. Et ça l'a vrai bien. On a battu tout dans ce moment. Elodie fait une fois de plus la grande. Gacho noble nobcité de l'essence. Douvé Moeni Koloba collection. Blaise Ziboumana Suisse. Et puis Kili Tsumbu Ojeps de Paris. Guerrier Sarbati Nakata Turquie Vinanga Bigantsumbu Sikwa na Angola na Luanda Bigantsumbu toute la chance à comme mon ami quoi qui tokos Mingeniema moni boulot ya leo tanga ba biso ba dudu cheke mokoto to koti mambongo donc to aller quoi na bi ke mutu moko yebia quoi mais abima raté ye mo abima na image ya te to tanga bombo te ko ba o yo ba ko yo za bena Roli Mayemba eter bena kata solo ba ni ba lo wala tu donc tant que tout ça ba face auto on a des ba mokoto elo mokoso to zali ba sentir que boulot ya leo e Mingeniema yo mo so mona ke boulot ya leo Mingeniema mas bas ingénieur yeyo donc on travaille na ye bo bankunga Junior Wendo asoleza
mingi niema masolo eza masolo otosala eza ebana mike te mingi niema yo ntango oyaka ezala masolo abiki yango eza ebana mike te biso bamona biso ngalabulo tosala Nana malongo miga niema. Nana malongo salsa kaposo miga niema. Miga niema ye. Yo sibo ye malongo. Kasi lo bango. remerciement na bato ba soutenir yo na nzembo kitoko toujours kana ba internet nyonso ba sénégalais. Mais merci na yo Migenyema. Merci na ba ndeko nyonso oyo ba pretenga main forte na nzembo oyo tout réaliser ngo. Je pense que Moussa les okende bien. Donc la pesi mbote na Achille Bopeso atikara petit na été de tous les temps de tous les jours. Mingi na moto moko azana anonymat moi to éviter so photo boaka ye to sala nini mais vraiment na éviter elo na osenga comme merci exact Niki la Maserati ma solution donc ba merci belé on eza eloko ya go rater ko tout nangaza boyoka na ki bien moi ça me OK ya nini OK ya King Lion. Mais nze bango ebi eza na ba douceur on dirait no yemba bonté taille L titre nzembo ezolo ba déjà titre nzembo ezolo bebeli taille L donc voilà taille L ozosenga na ba fanatique na yo na ba ndulema ni tout ba jeu porter tata la sénèque pour moi ozosenga na bango ni ba junior muku na maître Torbo atala yo ba junior muku na maître Toro 450 $ un pays d'âme. Et sans oublier Paolo Tudilo, le sénateur. Donc je pense que le gars Paolo aye, il faut y avoir un Angola pour quand même. Tout ça, une année et demie, tous en abana. C'est-à-dire, ils ont bien. Donc Paolo Tudilo, le sénateur, Miganye Massi, tout seul ma solango. Donc vraiment, il faut Wendovi Yawana tout prester. Bon, mon appel Penza. Mon papa za papa donc ça dit makambo mingi ya papa moi na ndem tazo salela mon père zo salela très bien donc voilà Fiston Coloqué El Zapatero na Kinshasa lui c'est mon ndeko na kati avenir le Kolela Fiston Coloqué asombi le pango déjà oh yanga ndeko vraiment c'est qui dit vous comprenez na kati na commune Kin Fiston Coloqué mon ndeko nazalaki tanga sa ba travaux la peinture donc ça dit makambo ifandi Zapatero donc vraiment kitoko à toi voilà trop de courage nzembo za bien mélodie bien tout c'est la finitage on évite ba réaliser ba clip nous à kana Paris si na ça la des clip ya taille L na si ça clip à taille L na ça le clip ya featuring on a embina Vebozi donc il y a monde na zoya nango le 15 décembre na ça na voilà trop de courage c'est bien côté promotion et d'accord ça la rend bien.
naza mingi na bino yo za ndeko na ngai soutien na bino nde yango na osenga na presse nyonso bo soutenir makambo taille L. Merci. Dernier message dans l'internet pour la Niema, merci vraiment na bandeko tout ba lelo. Je vous remercie d'abord Miguel Niema et puis à mes enfants surtout Roliano, Lorenzo Rich, Harmonie, Anthony et puis grand bébé que j'aime beaucoup, Mitch, excellent. Donc disco yo, zapena. Disque na biso to ozila. Ozila ngona mutea moko et puis na grand prêtre mère. Et moyebi. Voilà. Merci Miguel Niema ndengo ye. Mais ya peut luko na histoire na yo pour histoire ya. Ngana uti na ngai Lubumbashi na uti kuzonga kaka lelo nde masabengi. Te yo tu zala arts. Te na uti Lubumbashi. Na uti kokoma masabengi. Ochaka temete na mwana mukanda papa. Bien sûr, mais yo to luko na masona. Merci Miguel Niema. La sepeli nde pona mo. Koto dernier message. Elongwa posoye yo donc sobo moni Miguel Niema liboso api. Bande aussi la tête là Miguel Niema. Mutasala ba masolo ebele na ba Afrique na ba kotoyo na ba nord. Donc toza na masolo pena ya wendo. Douve moine otala. Douve. Yo na kobosa na ote kuloli vava son. Elongwa poso donc yeyo mai mona Maître Mandongala, facile à garer, Maître Mandongala, Yadjo Lili Batombo, Siza Ouseni, donc Bavie Mathieu Kazanga, Jean-Paul Engambe, Onema. Donc on a pénali Kofi Ngombe dans la Nepsio qui est sur Zuyo Mato. Donc, Bozomo n'a pas vu mon Doudou Tchèque. Pas quoi na album. Na album yo Doudou Tchèque Azali. Bat baby kage elongwa poso boyo kan pa waze kwa ba makambo belé bani to betela mno ba générique à danger drummer ya solo ye. Donc et puis ka drummer et puis na imbaka on a makambo belé na makambo belé to un ingénieur masse basse. Donc tout ça boulot ya danger awa baza la sûr que bor oyo les a danger. Mai mona mbote ya trop ba viena nga tout Mathieu Zanga j'ai un physicien Zaou, Masananga Barel Moko, grand gardien, grand goal, Yaimana. Donc Bambo Tebele, Masananga, Talagaga, Tuzana Niema, donc Matro. Donc Bato Bamonanga Nute, Bao Monanga Minitso, na Sepeli Mingi. Bo talanga na minitso yo Doudou Tchèque yeyo oboyoka mokoto elongwa poso bato belé bazwa kombo wana ba ebiti na ngo maintenant to luko na histoire na webika za histoire ya wendo mais to luko op na émission mobimba to meko de kotike na ba internet ensemble Miguel Niema donc yo ndingo zaboye na sepeli mingi kitokos na ebike osimba. Voilà, merci. To vidéo quand des alara to vidéo pour nous yo de lo bagi ingénieur Masbas ingénieur lo ba trotter donc na New Vision Record. New Vision Record ndako ya musique cuisine ya musique toza et pas Chevignon Santé au batutu baebi to PC mot de Chevignon Santé donc ngai Masbas partenaire na ye toza awa na New Vision Record musique eza awa ndako ya musique. Voilà. Donc merci pour nous ça tout au moni mais ngapi na oluka pour na histoire na yo donc ça aux émissions na bino donc to Miguel Niema Miguel bolingo ezali patete amour ezala siliko te oyalingi akota masaranga junior afula ndeko pesanga moto nzoto nongo Elifa ya papi mkunana yoka Elifa ya papi Miguel Niema ya pati kata boro wala Miguel Niema kata bo Elifa ya papi ya pati Kiboni mayena yeba mama sekele Kimbundi fo Kimbundi mayele Kimbundi Nice, that is right. Oh, Kitoko. Opena.
Oh, penza qualifié. Non, ouais, patron, ceux qui s'en est peu fort, moi. Kitonga valeur bapesi ye aboyi komema tala ye kuna mbangu kowela sachet pantalon abima zoba kimbundi ezalaka ya kala mixage bakosala o baregroupe komi bakomisela biso bakomona bagitare toi à droite ndeni kasi po biso ko musicien bino bo ba rien nga la bandela omoni ata olympia onze quoi ata jamais kitonga valeur bapesi bino sikoyo problème na bino ya la il faut que se confier na biso ba musicien po bino bo ba chante faut boye bango kitonga valeur bapesi ye aboyi komema tala ye kuna mbangu kowela sachet. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner, kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste na bino et puis pour na ngai. Donc